répertorié na élection oyo asala yango to na tina ya makamso ba fitilité te ozali capable na eloko oyo za kosala wana kende sa implice na yo eloko ngana osenga yango wana. Merci beaucoup. Merci ndeko Odon. Avant na pesa ndeko Huberto eloko mona obakso ndeko Odon, il faut comprendre que babiloko neti kaka ba engin spatial oyo eza na espace nani yango azalaka kuna personne, mais eza na contrôle mata kita tourner sala déploiement ya panneau solaire tinda information sala boy. Cette intelligence là avant babingunduka wana eke na espace ezalaka déjà programmé awa na mabele ekendaka na logiciel moko ezalaka na kati wana. C'est ça l'intelligence contrôlée sur base ya télémétrie o eza awa na mabele déjà. Lelo so ibo changer paramètre kuna ke tinda biso sur base tel to eloko tel eloko boko sala partir ya awa bo relancer lisusu compiler to logiciel la sika ekei wana bo longoli akala et remplacer ya sika et puis ezui force ya sika énergie sika makambo ya sika. C'est ça la même chose na ba élection Congo, même si bakoyebisa biso basi ba programmer yango, ce n'est pas vrai. Il y a quelques lignes à code eza modifiable 24 heures sur 24 et puis match eke na ope dada bakoyi koleksa mutunos balingi koleksa. Mendeko Iberto na peso antenne to bloquer mundele aza na accès ya serveur na biso ya senité à partir ya virtual distance. Jamais to ko permettre yango. Oui, merci mingi papa Zambwana ozokanga 5 sur 5. Papa Zambwana na kanisi yonde ngozawa na pesi olongonya na ndimi vraiment osali biso bana batoto vana les États-Unis qui to yaki osagana te. Maelo ozana ngo na sepeli nango minyango monike na vanda ki kimia malgré que eza domaine na ngai te. Mais na kanisi so totali nanu awa na États-Unis yoza awa na États-Unis oyebi ke eza na ba chaîne moko oyo ezalaka ya bato oyo ya ba démocrate na ba républicain na kanisi oyebi. Mais eloko moko na lingi na loba na bandeko nyonso bazolanda nini oyo zolakisa vraiment ki papa Tshisekedi akoleka sur base nini ya sondage nini oyo basalaki bamonaki ke na est d'abord papa Tshisekedi aza na bato ebele. Pour preuve ngai na koyebisa yo ke okotuna bato ya est mususu balingata koyoka makambo ya papa Tshisekedi. Donc na est wana soto landidi eza divisé entre Kabila na Vital Kamerhe. Okena katanga wana nazo kosa yote bakatange bala bato moko oyo bomona ki filme wana okopesa nga raison journaux. Ça veut dire biloko wana tozo loba wana biso bato otoza awa tozo pesa vraiment na makambo ya tricherie. Or okosutuka yer moko boepe soit Vital Kamerhe alekia okosutuka peut-être mutu mususu pe alekia tozo pesa ka papa Tshisekedi. Par rapport à quoi? Tozo sala sondage te. Tozo sala sondage ata mon côté. On n'est pas de moi. Papa Zambwa. Tozo mona ke il faut to banana ko sala sondage. Merci ndeko. Merci likabo utiko loba na banza ngaba explication na utiko pesa wa nazo lobela si pirete ya nini ya pooling to compilation ya ba données pour na kopesa résultat final na ba élection oyo. Donc na totoke mingi na côté technique lelo to toucher penza makamba politique na ba candidat mon côté na favoriser pe to na lobi limita ngana. Oui. Bon, na yebitende kwa katani, je ne sais pas pourquoi katani. Bon, to sala boye parce que to tireka na 10 minutes. Si 10 minutes oza awa 1 2 3 4 5 6 toko kene presque na 2 minutes et puis toko tirer conclusion suka. Donc to sala tour boye tozo kende epa ndeko lipela na pesa ke depuis kana ete soza kana kati mais soko tozo bana na mama mise toke na ndeko Ghislaine toke na papa Marcel et puis tozongi pa papa Roger Mpaka et puis ndeko Odon et puis ngai na postire. Donc mama mise na pesi oya yo 2 minutes ndeko na biso zaki Humberto akata na kiso kozonga ikozala sava mais en attendant to pesi na mama mise oya na yo ya 2 minutes.
Oui, papa nanga zambwana na makaminga kolobate vraiment mission ezongi singa na bacours ya ordinateur na kanisi bomoni mo ba extrême mission na tindeli bino donc na zongi kotanga bacours ordinateur parce que vraiment il y a ba terme mingi bo utiliser na comprendre kité mais eloko monga na comprendre ezara nango un peu facile na ndenge langage nanga na meka ko simplifier yango. Donc ordinateur to koko loba ke ezali lokola cahier moko boye na komara makambo nanga na vivre makambo nanga na moni et tout ça makambo na lina sala tout ça ezaka lokola cahier na carnet nanga na tie makambo nanga nyo surtout ne na yebeli na classer yango et puis après na ko na yeba ndenge ko fungola yango pona ko utiliser yango papa wana na ndenge ngai na comprendre siko na ngana loba boye système o ba balingi ba utiliser ya ba makambo na bango nyo surtout ne balingi ba computérisé makambo surtout ya élection wana nakanisi trucage na fraude ezalaka ezaba momoko ezaba biloko moko ba utilisaka presque na ba domaine nyonso mutu nyonso alingi quelque part ko frauder mutu nyonso alingi quelque part ko truquer makambo. Est-ce que tokoko sala confiance na système oba ko utiliser wana toko sala confiance à 100% que fraude na trucage ko zala te ba pana ngazambwana na zongisi maloba ya onka question na ina on pona sukisa na émission ya lelo. Merci en tout cas. En tout cas, merci Maman Musée. Maman Musée ndenge lobby. Aussi longtemps que toko ke na système ya automation qui est informatique pour na ba élection, tika biso ba africain. Président ba na Congo, to tika totalement ba mindele ba yela biso ba logiciel na bango oyo etali makambo etali ba élection ya ba konzi na biso. Aussi longtemps que biso ba africain toko continuer kondipa a compagnie XYZ eye la biso logiciel na bango, nous serons toujours des perdants parce que ba place ba sa ko konza misa biso ya ngwana ngana midela ka mundele ndombe po mukimbango aloba ke ba mindele ba ko banwa ba ko mindele to yake apotoko yako yoko na mayele ba mindele travailler na bango to diriger bango to yebisi ba on peut quoi faire. Alors à ce niveau totika ilisusu bana mikete parce que j'ai ba mindele to sito yebi yango alors ngana j'ai mindele oyo naza ko yebisa bino déjà été intelligence l'équipe supérieure na monde na mikolo yo zali ko zala un développeur signifie kota na ba code nyonso ko pesa intelligence ya robotique nyonso ko zalela mundele place ko sakana na biso na ba Afrique na ba makamentali élection ya ko zala en charge ya l'information qui est donnée et puis ye a compiler yango ate ba code na ye ya lokuta jour alingi ba yebisa etala lekisa tata wana ba ke ba bouger la code wana yangwana mama mise pas répondre yo il faut tozonga la système manuel ya biso na biso so itoke na système automation tika eza la globalisation te donc oya Congo eza globalisation quel que soit les cas décision eza na France ndenge papa Roger ayebi place software et outil batu basali compilateur oyo bango na pouvoir sur biso mama mise na yebiso tayamona totika biloko oyo ya mundele ekotika kala ngoko simba kwa élection na moi to katana on ebite sotu zaka na internet awa ndeko Roger boy na peso maloba parce que na ebite ndeko bele bakatani katanya. Alors est-ce que bandeko boza kolandanga? Oui, toza olando pakazama mbunde mtao yo kanate tanto akatani ngabo yo kinganga azo kabino bien. Oui donc bandeko bele bazaki na moni bakati kati na epete so tuzaka na internet ou bien to bimi toza na radio papa toza na radio tozali boye ndeko Roger pakazama mbu na peso antenne kuna soko za kolanda biso so za kolanda biso te boye na kozongela maloba ou bien mama mise pona likambo loba ki ete ordinateur ndenge za comprendre ngo ezali lokola kaye obomba makambo na yo ce n'est pas vrai wana olobi ezane tiaka oui pesinga malobati yeme ozo lobate depuis quand to pesinga malo à vous l'antenne de Roger. Bon d'accord nabi bon pona ko calmer baninga nabi il y a eu beaucoup de ratés dans makambo yo depuis Bandeli malheureusement papa Tshisekedi ne pouvait rien on a te lobeli un peu chaque fois on a toujours papa Tshisekedi est un homme seul parce que biloko belé ba bêtise mususu ba laisser passer ça ne pouvait pas l'être et na loba qui mis à part makamba scrutin wana lelo moni la même entreprise ezaki na 2005 na 2006 na Congo
La même entreprise, sauf ceux qui n'ont pas la mauvaise information, était au Togo, la même entreprise était en Côte d'Ivoire. Alors, tirer les conclusions. Biloko mususu toleraka, et c'est ce qui m'étonne aussi, même acteurs politiques nabiso, que même dans la situation est boyé, ils ne discutent pas. Je ne parle pas de Papa Tshisekedi parce que Papa Tshisekedi a outi wapi. Mais il y a surtout acteurs politiques ou télémi tant que Papa Tshisekedi a télémi. C'est ça le vrai problème. Alors, pour le moment, en tout cas personnellement, je ne suis pas pessimiste. Mais même ceux qui malheureusement à biloko news surtout au théâtre naï, non, serveur aux accessible à tout le monde, mais non, code news surtout na kopé sangote. D'abord que tout code news échappé, arrangement news surtout basalaki, et il ne dira pas ça à tout le monde. Et on a besoin de taxer même des dictateurs na baoui baza ko sala na na kati ya seni wana pour ils gèrent ça comme si c'était entreprise privée. Et ça échappe à tout le monde et personne n'a dit, ni Kamere, ni Bakengo soit disant opposé il y a dernière heure. Alors, c'est pourquoi nous avons déjà pris une option que, parce que c'était déjà prévisible. Et source, information est confirmée en gros, mais ce n'est pas trop tard. Nous prenons position, nous disons, ou bien Koufi, ou bien Congo Kei. C'est ça l'idéal. Merci. En tout cas, merci de corriger Mpakazamambo. Encore une fois, ngana yeka na côté technique, na touché politique, mais côté technique, c'est très lamentable. Na ngai ndeko na bino en tant qu'un scientiste développeur, na zako confirmer que aussi longtemps que compilateur oyo ba mindele oyo bazako sala yango pendant que biso moko tokokena biso ko sala yango. C'est très regrettable que bazana pouvoir sur biso, bazana décision sur biso, place bazana décision sur biso, et algorithme oyo bango bakoya kotia na place ba condition if soki Kabila code neza kage est égal à 1 fois 2. Soki oyo Papa Change Sekedi code nezali t est égal à 0 plus 1. Et nous avons incrémentation à battre autant, mais nous avons maka et pas Kabila les a compté au double et puis et pas ya Papa Kamere, Papa Tshisekedi, Papa Kashala et ça d'une façon normale, mais à quelque part est triché. Donc c'est comme ça où compilateur et ça la kanamita suka, ils peuvent bouger ba code ba yebi en place ni ko bouger les biso peut tenir sur code en place et que vous allez bouger, mais ceux qui ba repère ça biso accès to que ne kota la ba ligne ya code wana te to ça na problème. Et même si ba pesi so accès na yango ba code yango il faut ezalake na minute suka avant que eba compilation esalema ba témoin bazala wana ba compiler yango pour bazala sur que pureté ya tricherie ya ba incrémentation et ça limité. Dire que logiciel on a trop cher, ce n'est pas vrai. C'est un logiciel qui ne peut même pas coûter $1000 ou $100. Donc tozana na passi na niveau ya Congo, solution eza politique mais solution ya technique ngai na rejeté que informatique oyo baza kosala na seni ezali informatique na bisote ezali informatique ya bamindele ezali programme na bisote ezali programme ya bamindele tozokende nulle part. Solution ya suka chaque centre eza na satellite balongola ba IP wana ezali wana ba changer ba IP ya sika ezala route nango eya direct na Kinshasa et puis direct na serveur abiso moko programmer ba routeur wana donc ekende suna ba donner place ekenda kate comme ça tout perturber centre de données ya Congo ekende sous na poto te. À part ça ba données nyonso ya batu tango ezokende na poto oyo na ba serveur na bango bazaka na besoin ba données ngo pona élection na biso te ba koki pe ko sala ngo pona ko générer ba makambo ebele oyo prochainement na ko yebisa bino. Quelle est l'importance de l'empreinte digitale qui bopesi yango na batu bazo na bango yango na ba américain ba benga affaires sociales numéro ya mutu ezaka moko eza secret numéro ya empreinte digitale eza pe secret ya mutu ba jour ezali ko ya avec les empreintes digitales toza ko pesa la ko utiliser yango na ba makambo ebele. Donc bande ko merci mingi na confiance bopesi émission oyo kambe apambola bino.
Ascension, la montée miraculeuse. Christ monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Ascension, la montée miraculeuse. Christ monte vers le Père, qu'il a achevé